Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glivansi Glenzambe à Pambolabino, partout bozomina RD Congo na Angola pe na Congo Brazzaville, Afrique pe mikilinyo se poto nzambe à Pambolabino parce que les losos so poto Gliv frappe encore. Toyeli susu na continuité à filmer na biso, tout à la qui filme na première partie na deuxième partie, na combo ya Kindoki inconsciente, sorcellerie inconsciente, Kindoko yebi na yote. Et aux allez continuité, batu banaye ko Lucas switch nango tellement makasi. Mais switch nango ya mko ninyo, toujours ninyo, et lelo eye yango nakata God's Love International Venture. Na ba acteur pe ba actrice ya bien ya Hollywood na film yango lokola Tonto Dike. La belle Tonto Dike a joué tellement bien. A joué tellement bien avec Frank Artus. Na film yango comme na ezali René bazo prononcer Rina plus souvent avec Miss Minene Yves Essine azape na film yango Ami Amaka et Tonto Dike jusque là ça va. Film oyo mutu nyosa ko se retrouver mama na biso Joy Kalu Mwaimiri mama ya Amaka na film yango akufa déjà depuis première partie kasi yende source ya makambo nyonso avec les beaux gars Michael Gatson. Film Ezamoto. Divided Oath. Serment divisé. Film Nabiso titre comme un peu modifié et comme serment divisé. Divided Oath. Soyez prêts parce que c'est parti. La troisième partie avec Mr. Bell Blue Moeder. Nouvelle idéologie, nouvel impact. Le choix du peuple. Bazo font un portail. Kobo santé place to soukela ki na deuxième partie. Bipai wapi Tonto Dike na film kombo nezali Amaka. Abana ko betela mobali na ye René Lisolo. Ndenge nini papa na ye akufaka. Ndenge nini makamyo esalama na famille na ye. Parce que René le bete je n'en peux plus. Trop c'est trop. Betela nga nyonso esalama na famille na yo. Etala Amaka na masa na ye ba wutaki na bango quelque part. Na mutuka na bango ya bien, oui la vie était cool pour na bango. Basi mibale ya kitoko. Boy madame. Oh, merci beaucoup. Tremble là, mon peuple moi frappé bango aboua ki basaki bazali nango et puis oh wuti na kata ndako ya bibi boye mbala moko yepe mon peuple ne bêtier. Oh! Oh! Désolé. Nanda boke binyoso. Oh! Boy malamu oh yaya. Oh boy masunganga sunga nous. Mais ekosuka boni dans ce film. Ba oy ba uti libanda bazoya boy mpepe moko frapper bango ba sachet bazali na maboko. Na senti loko moko étrange kwa na libanda. Bini bo senti yango pe? C'est étrange. Na remarqué de bini bo koti na ngada lupangu na yena hôtel bilobo sombi. Na yoka somo bo loko mpepe zali ko siffler. Et traverser ngai avant na bango ikenaki deja ka boye ngapi na santa kyango ngapi ya onga na santa iko na libanda ya solo penza oui ndeto wale okota kota ne beti biso ezele ko utaki liba na ndako zo bimasiko libanda yo po santi yango oui yo utaki na ndako zo bima oui siko eke wapi au juste ekenaki direction wana po nini Nabo kedos maman moi imiri mama azalaka na maîtresse azalaka directrice école monde balobaka na deuxième partie je me souviens encore maman na biso yona maman na biso Joyce Kalu na vie réelle kombo na ye Joyce Kalu kombo na ye véritable kombo na ye ngona na film oyo azali moi imiri la nabo tremblement même force wana eye on a biro maman et traverser ye et kei ko bima la fenêtre Nanabozo. Ils ont acquis. Mama Kobanga oh wapi la nabo kebinyoso. Oh. Et kosuka boni dans ce film. Ah. Mama Komega kolela. Kobo santé la partie nyonso total ka déjà la deuxième partie. Et ça ka moi rappel muke. Bazongi si biso mwa muke na sima poto comprendre la troisième partie balamu
Film eza tellement kitoko. Wapi papa? Ninango, wapi papa? Hein? Aza na chambre na ye. Ndenge za étrange to kenanga kotala papa. Tremblement. Abaka ketala papa boye lo mo etindiki ye. Oh, Ninango. Ninango makamo, c'est quoi au juste? N'a ketala papa tremblement. Ba tindiki ye. Ba repousser la force moko. Nzeli nazo banga. Papa za kuna likolela dangereux. Zonga kuna la ndabo kemnya a forcer kaka. Azo kende. Zonga kuna yo. Hein? Mais force moko zo pousser il banda sima. Votuka kuna. Kende kuna. Na okende kana makasi. Encore basi. Eza pasi. Tala o atikala ki. Aotala tala kaka. Kika mwana yebela. Papa! 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 Emini nango kuna. Nebide biza okanga papa. Biza okanga. Yemo akota na kata. Papa! C'est étrange, c'est étrange. Papa! 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 Hey! Est-ce que tout va bien? Papa n'a pas dans la chambre, mais elle doit répondre pété, n'a évité. Hey! Nzambe nangai. Hey! Nzambe la lola. Oh! Web téléphone nangai. Web téléphone ayo. Web téléphone ayo. Zo nangai. Nzambe. Téléphone comment ko sonner maman tela bo téléphone a sonné. Nana bo ke binyaso. Maman ya makato emi. Yo téléphone a sonné. Yamad. Quand même à tuer moins violence à que ma téléphone. Allô? Maman. Hello comment étrange là ko sala mawa. Ni nango. Nango expliquer on te vraiment. Papa porte les enfants formatés. Nazo toqué dans la chambre les enfants formatés. Il porte les formatés. Ils étranges. Quand ni nengo étrange aux lobby là. Ni nengo étrange. Dans le côté ndaku, to ki mu pepe mo lokwa somo mo lokwa mu pepe za ko e beti biso. E beti Michel. E keti na chambre papa. Mu pepe, on lobby mu pepe. Oui, net mu pepe mo étrange. Na yebi te étrange. Na bande tous en danger. Ni nango? Ami. Nana za kuna ndaku na yo. Ça va, yoka. Zoa marteau, bouka porte papa la bino. Papa assure-toi que papa n'a pas en sécurité. Bouka porte nazoya mbangu. La nana boke binyoso. Filme oyeza moto. Sorcellerie inconsciente. Troisième partie. Emi lo bani maman la binyango. Yaka nwe. Yaka boya osuangai. Itele yo zala calme na zo zonga boye. Na konfonda awate. Na kena kuna libanda. Hey! Nabo kem nyaso ni nango. Est-ce que c'est leur mabe? Yo betika la so tika la. Oh ko Stéphane Kete. Na fala longa ndako yo, ndaka milimo yo. Na longa ndako yo. Avant likamwe ko milanga o. Tela, batila mbanga na yo. Soko boy ko suanga ke na yo. Qu'est-ce qu'il va parler? Eh mi, toke bois ça. Ni nango awa. Ta yaka. Nzambe na ngai. Tika mu pepe o ezala te o ngana auto santi na biyo na ngakuna. Oh s'il vous plaît vraiment ezala bongo te quelle sorte de signe oyo. Ni nango juste. Ba na ngai ba si bazala en sécurité ba ko se ba ngoma bete pardon mu ba na ngai. Na ba na ngai ba si. O ezali signe malamu te. Eza signe malamu te du tout. Non. Nana boke de bazui marteau. Bravo, so bouki pot. Emi zela. Emi ni nango, ifrabu hein? Abeta bazo obeta marteau te. Non ko kate obeta. Abeta ba marteau kwa kami nango moko. Hey! Nzambe nangai. Non ko obeta marteau te. Emi asiba marteau zongi sima. Hey! Dans les villes nzambe na lola. Ki mata to longwa eza danger to longwa wa. To longwa yo longwa wana ngana zo marteau.
il faut la belle si bango de tremblement bouile koti dangate yo ya boy ni nango madame No. te prends mes dates oh What do you think is going on here? qu'est-ce qui se passe à ton avis na habité c'est étrange. Are you saying something like this is now? On va mettre bonne tikala osala matin na ndako te nanu te oh Their father a cultist, est-ce que papa ya ba ami azaka mutakisi pour ne kolo boye always sick. balo bazaka toujours malade Said I don't know him. na yebi te I don't know him. na yebi pe loko te na ndabo kebinyaso awa nena nango mutu mwana ataki pembe kuna na pembeni atelemika wana na ndabo kebinyaso mama azokumba mutuka na yawa na mupanzi kuna mutu mwana atelemaki alataki pembe na ndabo kebinyaso azongi nsima atali mutongo tala mutongo malamu na ndabo kebinyaso mama tremblement mama nga alimaki akiti boy mama okay mama utozalawa ti mama nanga utozalawa mama utozalawa mama hey nzambe na yola mama oyo awuti komona koko ya emi atelemaki wana mama na ye il semble kakufa deja na ndenge lisolo ezokendele il semble na te wana mama na ye ja kufa kati oyebi nanu te abimelaki ye na ndabokebi nyonso sorcellerie inconsciente awa emi to ami amaka demo moko aza kuna na kati kangambanga michel oza famille na biso bakoboma mutu moko te koko koganga te bato libanda bakoyoka oya bimisaka bafamille na biso ami tosala nini yango tovanda kaka tozela mama sava soki alinga asala biso mabe alinga asala biso je mabe banakala tovanda kaka tozela mama abete soki demon alinga asala bango mabe alinga asala yango banakala bavanda kaka bazela mama zala calme na kombo na yesu nabeli makila na yesu kati na biso na kombo na yesu nzambe na ngai na biso tolongwa awa ososentir sikoyo makila ya yesu na couvrir partout na zingi makila ya yesu mutuka kuna libanda la ndabo kebi nyonso mutuka eyaki sans doute mama il faut ezala na ndabo kebi nyonso Michel emi mama ye deja mama ye nazobanga wapi amina Michel baza kuna na kati ale mbangu mama zela eloko moko étrange esala kuna na kati ça va ça ira ok ça ira oh mama ye mbangu na mama ça va mama satan za ndako yo démon zawa ça va ça ira tela nyonso eza malamu na ye deja obongisa nyonso eza pasi la ndabo kebi nyonso ekosuka boni dans ce film mama deja ye ta nalongwa awa sikwa ndako makambo nazo comprendre te oyo fameki ndoki oyo mpenza eze lolololala kende lolongwa ndako oyo nayoka soki papa na bango azala na soki nayo abelaka neti kaka azala na mbongo akisi soki mpe azala nini nayebi te na ndabo kebi nyonso mama fongoli porte il faut tremblement mopepe yango ete bimaki nango tala ndenge papa akomaki na kati nini yango porte efongami peut-être papa afongolaki yango ntango alamukaki tala elonga papa nde ekomi bangusu apoli deja na bangusu bazotambola likolo na ye landa bokebi nyonso filme oyo eza lokola bafilme mosusu te oyo nayebi nanga ndenge esukela papa akomaki na bangusu na nzoto landa bokebi nyonso tremblement amaka emi apike émotion akweyaki Michel atikali ya otelema nzambe landa bokebi nyonso tremblement tozonga réalité ya filme tozongi lisolo esili
yango nde makambo esalamaka ti papa nanga akufaki papa nanga akufaki boye I never told you this before. natikala jamai koyebisa makambo nyonso oyo My mom instructed us mpo mama na ngai ayebisa ye biso totikala jamais koyebisa mutu moko makambo nyonso esalamaka mokolo wana but you're not anyone. kasi yo oza n'importe qui te You're my husband, oza mobali na ngai my family. oza famille na ngai ya liboso Sorry. chéri René loba quelque chose bébé ah bien oui eh bien ozali nouvelle moko oyo la plus choquante natikala jamais koyoka eza terrible Was your father into courtesy? est ce papa na bino azalaki moto akisi to nini yango juste yebisaka nani From what you just explained to me, po kotala makambo explike ngai awa the story is totally masolo nyonso oyo eza vraiment bizarre makasi I can say nayebi te vraiment truest. ka vérité eza eke I have the faintest idea. nayebi même pas, je n'ai même pas la moindre idée soki papa na ngai azalaki moto akisi to te nayebi te kasi Remember that when my father nazali koyebaka ntango papa na ngai akufaki and Teresa came back from the village, tantine Thérèse awutaki village ayaki I never met her. oyo ezalaki la première fois namonaka ye première fois na ngai nakutana na ye je me souviens encore Hush. azalaki motu moko Everywhere. trop dire Everyone also e bamasolo mpe ezalaki partout bato bazolobalobaka makambo ebele si papa na ngai from school. ntango mama na ngai awutaki ekole azongi Cups was quickly taken to the village. nzoto ya papa na ngai bamemaka yango na village mpo na enterrement mpo na bacérémonie na bango After that, après yango back to the village for some reason I don't mama na ngai akendaki mpe na village mpo na baraison moko nayebi même pas know. The rest you already know. le reste yo oyebi déjà sweetie, so tell me, chéri yebisa ngai do you think we are in danger? tu penses moi ke ngai na yo toza en danger est ce que tu crois ke ngai na yo toza en danger ndenge nini Well, bien naloba premièrement gift was mwana biso gift abotamaki au même moment ke mama na yo akufaki then nsima nango eloko oyo na kingo na ngai gift asala ngai atianga manzaka oyo eloko oyo mystérieux oyo na kingo na ngai bizarre story. nsima lisolo oyo bizarre otuki oyebisa ngai nde papa na akufaka basinyo nyonso Told me about your parents being feared in the village. et puis papa na yo banoyebisa ngai banoyi kobanga ke na village na bango nayebisaki yo boye To know is, sheri elona nayeba eza ete all these incidents, makambo nyonso oyo are they mere coincidence? ezali kaka bacoïncidence ya pamba ou bien ezali vraiment ordonné organisé Are you saying my family is cursed? olingo loba te famille nanga eza maudit te yango te nalobi I just nana ça va It's alright. ça va pas de problème You have made your point. olobi oyo ofali oloba I am evil. ngai naza mutu mabe naza ndokine Only ill luck. namemeli yo mal chance yango ndingo oloba yango ndo ndingo oloba olobi yango kaka na ndenge moko ya mbeli ke famille nanga eza maudit te tolakela mabe yango ndingo oloba Henri You know the head. yo okomi siko chef de la famille mobali ya ndako Is there anything going on in the est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe na famille oyo ngai nayebi te to biso toyebi te eloko te eloko te then how come Easter at Teresa? ndenge ni chaque fois tantine Thérèse ayaka awa yo na yo bokende na libanda bokende kosolola après masolo na bino boyebisa biso pete nini yango bosololaki or are you people saying we're not obi bazoloba ete toza so bamembre te ya famille oyo right to toza na droit te ya koyeba qu'est-ce qui se passe na famille na biso n'est-ce pas toza na droit et puis mutu moto aexplike biso ndenge nini eloko ekweyaki photo ekweyaki mpe epasukaki boye yoka mpo nini biso continue komitungisa mpo na makambo ezanga ntina ere nyonso We were only talking about tozosolaka ntantine Thérèse mpo na baarrangement ya kokunda mama big problem out of this. problème munene ekomi wana villagers have not ndenge nini bavillageois bazali te koye mpo na biso koya kokonsole biso depuis mama akufaki close friends and relatives. même bami na ye très proche He was alive. ese mama asalaki lelo mabe ntango azalaki nano en vie Things that cannot be. eza na makambo mosusu bakoki kosola yango en public te Mom's corpse. d'ailleurs nzoto ya mama ebembe na ye ezali très spécial You don't expect us. tokoki te kokunda ngo kaka bongo lokola na n'importe qui And Ami
Et puis, ami, tala, bino, ni na kubo tungu sango zo mbete nga boy. Ezi zama kama mbongo, mbongo mtezangi, soki mbongo na zana mbongo na koko bimisa mbongo na nga oyebi yango malamu. Tala, buchi, yoka, ezama kama mbongo te. Papa investisaki mbongo ebele pona biso ava kufa. Mbongo za problème te. Yoka, tala, nanasu mwana mukete. Soki eza eloko mo ezotambola na famille oyo eza mabe, yebisa biso. Yebisa biso. Eza famille biso eza elakela mabe, eza sous malédiction. Eza teke nazali ko souhaiter yango to nini. Kasi na banisi ko douter makasi na makambo kamde ekendela. Nana yebisa boyi. Na yebisa ko toujours koloba te makambo oyo za sir nango te oyo yebite. Ndene koloba ke famille eza sous malédiction ndenge nini? Henri, te mama kufa kina ibandeni. Tobana ko pesa amaka forte. Si mo pesa so conseil to pesa forte na ete to comprendre que zaki forte amaka te. Ka sikoyo. Olingo lo beleko mo si amaka. Mbala moko kati. Nini yango ngo lo basira amaka ami? Henri. I'm an extremely curious person. Nazali mutu mo très curieuse. Definitely going on in this family. Qu'est-ce qui se passe dans la famille vraiment oh yo zali ko bomba na ebite komi tungsa te bomba li selongo na mutema na yo bomba ngo bien kasi nyonso ko zalanga na ko trouver on kaka nazo suna confiance na ote Henri désolé nde na lobi bon désolé nde na loto lobi loboye désolé vraiment yaya yama téléphone sima ndabo kebi nyonso qu'est-ce qui se passe na moto? Qu'est-ce qui ne va pas naïe? Qu'est-ce qui ne va pas naïe? N'ébiteo. Baza tellement curieux ba qu'est-ce qui se passe? Henri a solaka na tantine Teresa ya kobata mabata en secret. Nous ne comprenons pas comme ni nango et puis pourquoi Azu appelle à quel solaka na libanda? Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Nous sentir ango vraiment la famille. Nous sentir ango. Oh. Il y a quelque chose là au-delà na yezali ko lekela ye penza. Yo kaka malamu. Na bayebu zoba o na nakata ngo sikoyo. Na ni ngo bana comprendre ote. Oyebi de quoi est-ce que je parle? Ko sala semblant te. Yebi saka ni na salama ekuna na yeba nyoso. Yebi saka ni na salama na village. Ami. Okomi ko zo ganga zo confondre ngai. Oyebi te de quoi est-ce que je parle Henri? Oyebite ça va? Nerso ko bandoto na ngai nyoso. Na yebisa ko nazomona ka masquerade moko zali ko tourmenter na bandoto na ngai. Et puis si mango abongo na ka mama na suka. Yebisa ka sikoyo. Elaksini yango. Ezala mutu mo zali ko utiliser longa mama pona ko ataka ngai la butu to ni nango juste. Ou bien mama azaki na kisi to la kindoki mo boye. Ou bien zaki ndoki ne mo na yebite na baye famille na ngako biko souffrir amaka ba question ni ngo tuna ngayo qu'est-ce que ba question buzoba boye tela okoko sangate na yebe oyebi quelque chose ozoboya ko lobango na yebe loko te ça va yo kana sikoyo depuis na zo zemi mama na ko linga toujours na ko bota na village. Na robota na village. Insiste ki na ya na village na ko bota kuna. Sima nango ya ko abana ko bela. E akufa ki yoka. Ozola makambo oyebite amaka. Batela mbanga na yo. Nazo comprendre la situation na yo sikoyo. Na ko proposer te. Ni nango zo ba za emporter na makanisi. De quoi est-ce que tu parles Henri? Qu'est-ce qui se passe dans la famille Abiso? Yebisa na za la posa yeba. Ça va na yoka yo. Maman kufa ki exactement la même ère oyo mwana nga pa botamaki. Nazo yoka. Pesa bébé. Ah merci. Olingi na comprendre nini na makambo nyonso yo. Et c'est quelque chose qui se passe. Il y a aux organisations des coïncidences. Tu ne penses pas que Masolo il faut seulement en privé awate.
nalinga makambo nyonso esila ndeko nanga za makambo ebele fa yebisa ngai. Henri, Amy, Amaka, are you with some people? ozana batu pembeni na yo nazoyoka bavua pembeni na yo wana. Henri, Did dad not have n'est-ce pas papa azalaki na elembo moko boye na kingo na ye awa neti batiaka ye manzaka yango benaki kotungisa ye makasi ti ayaki kokufa, n'est-ce pas? and that man became E elembo wana ekomaki cause ya maladi ya papa na biso. Amy, Amaka, I recall all that. tela biso nyonso toyebi nyonso wana. You're not supposed to be disclosing Esengeli ntongo na olobaka mafamili na biso na miso ya bato mosusu outsiders. epai bato ya libanda baétranger eza malamu te. Olobi baétranger bato say out olobi baétranger ni quel étranger? Soki mama tikala jamais koyebisa biso tokanga monoko to emi Need you to shut. nalingi okanga mbanga sikoyo koloba eloko moko te. You have no right to talk. Oza na droit te koloba makambo boye. You don't know what you're invoking. Oyebi te nini ozali koinvoke indirectement tremblement mopepe moko ebeti neti licence neti nini la nabokemi nyonso kumo boye. Allo allo Hello? allo nzambe na lola eza moto. Ça va bien? Oui, ça va bien. Ça va. Oh, how's my daughter? what mwana ngai? Fine. Aza bien. Aza na bien yeyo. Oh, Just so confused. naza na confusion makasi. You know what I'm saying? Nayebi te makambo nazoloba, nayebi pete nandima nini nango. And you just said Kasi outoloba ke na outoloba eloko te. I'm going for a long Na traverse makambo ebele. right now. Hein? Oh oh. Henri Kotoyo na musika pe Michel aotala nyonso. Leki na ye Michel aotala. Ta Michel. So, Sikoyo. he still refuses to tell you. Aboyi toujours oloba vérité. Ayebi sika eloko te. Do you know that he even sent me away? Eso yebi. That I was too nosy. Babengana nga meme aloba ete nazotia makelele. It's not funny. Mais c'est pas amusant makambo nyonso oyo. Whoever says it once, of course it's not. C'est vrai eza amusant te. Those strong feelings. Nazosentir makasi Keeping ke tantine Thérèse na Henri bazobombela biso secret moko. what beats my imagination. Eloko ezokamwisa ngai But we have eza te to know. bazokasa toza bana mike toza na droit koyeba nyonso toza na famille na biso. Of course we have the right. Bien sûr que oui toza na droit. We have the right. Toza na droit koyeba nyonso. No one is willing to talk. Kasi mutu moto aza prêt ya koyebisa biso vérité yango. They will eventually. En fin de compte bakoyebisa biso. Nyonso bazali kobomba ekobima. Ekobima. Question still remains. Question eza toujours. Now that no one is ready to talk, Ndenge mutu moto azoyebisa biso vérité. Tokosala nini yango sikoyo? We wait. Tokozela kaka. Truth eventually. Tokozela ti vérité ekobima. Tokozela. Oyebi nango? knowledge comes to those who seek it. balobaka bolamu yaka epai ya bato baluka yango. Il faut être violent, il faut toluka yango. Tovanda kaka tozela ti vérité ekoya. Oh, c'est quoi au juste? What are they invoking? Kindoki inconsciente, sorcellerie inconsciente. Film oyo eza moto. Mutu nyonso ako se retrouver partout bozwami. Ekosuka boni dans ce film. Nzambe na lola asunga. Nzambe na lola asunga. All start. Makambo nyonso oyo tala vandenge bandaki. Oh, I remember running into the most beautiful woman I've ever met. nazoyeba ke Amaka azalaki mwasi kitoko makasi atikala jamais kokutana na ye liboso. Tala ndenge ezalaka René abandiki koresone makambo esalama na kala. Ndenge nini nakutanaka na Amaka. Amin. Oh, nandabokemi nyonso. Tala nde bakutanaka. Oh, René. Oza ami na ngai ami Amaka na yebisaki o. Oyo voyageaki na village mpona enterrement ya papa na ye. Oh, oh, comment ça va? Mes condoléances vraiment s'il vous plaît les plus attristés. Oh, ça va ekoki komituza te. Aza makasi déjà makambo yango eleki nango. Oui, naza fa. Oh, You are truly je vois ozali vraiment na molimo moko très fort. that is inside. Molimo ozali koluka motema moko eposede yango. René, oyebisaka te koza poète. No, man. Te, naza le poète te. Six for a home. Molimo nyonso elukaka toujours ndako place wapi ya kovanda. Be a heart. Ndako yango ekoki mpe kozala motema. Soki motema yango eza prêt ya koyamba molimo yango. Ami, yo mpo oyebisaka te okomi mpe poète, poétesse. Ah, ça va, zelama moke. What has come
Ni nango komelio. Not like butter there. Ni nango. You like him? Okomi logo ya poète. So sepel na ye. Just met him. Dina kuta na ende ngolo la sepel na ye. Aza bien. E kasi Bad looking there. aza na bogar aza mabe te. Well, if you like him. So sepel na ye okozwa ye kasi. Friend, go. Ah yo pe zalaka bongo. Eh. Ah ça va penza. Sima. Tala ne bakuta na ka ezalaka nde boye. Ezalaka nde boye. René azo raisonner makambo ndenge ezala na kala nde balingana ye na amaka. Awa nde wapi. C'était un autre jour. Tout le monde qui a battu moi outaki quelque part net car moi resto moi à classe. Thank you for the outing. Merci pour la sortie. René, merci. De rien. The friends are really close. Ba master na baza malamu baza misant. Na banzi to no sala ngo souvent makamba boye. Oui, vraiment. Well, I'm sure I'm Entre temps na banzi amaka pa ko sepela ko zala. one of Et peut-être au lingana na camarade no ata moko. Oui, peut-être. What is it? Why Ni is it nango so cold? pono ko malili boye. Désolé na moi atini mo muke ya imer. Eza ngo nazanga malamu. Kota na voiture to kende. Nake otiko na ndaku na bino. Did I tell you? Est-ce na yebso na okende ndaku? Wapi soko linga okende? Apa ndaku. Eza ja pokwa. Your house? Na ndaku na yoto okende. Ndaku na ngai? Ndaku na ngai? Wiko. Is there something that I Oye c'est eloko mbongo zo pekisa ngai? Yo poko c'est impossible. Hey, Eh, eza possible, très possible. see, I just want to catch phone. Nzaka posa na s'amuser moi muke, s'il te plaît. Na mission bien moi minena la isaka on susu. Ah, René aboya. Ça va kota kaka. Na la boy na nga miss wana ne la susu s'il te plaît. Ba voix pepa moi c'est contact hein. Voix moko lokola mutu moko mwamba evanda trop na voix. S'il te plaît. Eh. Voix pepa moi c'est contact. Ah, s'il te plaît. Moi, la quand on mis sur la voix, ils ont concordé, encore. Ils ont passé. Ils ont passé. Mon capitaine Jean-Pierre Kamba Kipoya. Ami. Ami. That face. Et longi wana vraiment amaka, hein? Tela koseka wana sourire wana. Miss wana. Oh. Everything about her. Nyonso sirfi wana amaka eza kitoko. She's always in my thoughts. Aza toujours na makanisi na ngai. I would have continued thinking. Na continuer ko raisonner ka sirie. Butu mobimba nyonso. Rude interruption. Soki eza pona ba interruption ya Rich te. Na boke binyaso. Rich akotaki. Oh. Na boke binyaso. Oh. A insiste ke kolala akotela nga boye te. Oh. I can't sleep. Na ko kolala te. Why? Po ni te. Oh azoko kolala te. It's lonely in the guest Na chambre ne ba pa eza isolé. Ina yake ote pona fana ka ngai moko kuna ko bangisa izo bangisa nga chambre ngo. Oh, Begging. Peggy, We've been through this several times. ngana yo to traverser makambo nyonso. You understand? Ngana yo to ko lingana te. Zaka to zaka ba camarades c'est tout. What are you feeling like? Ni nango kanti ni nango yo. Some hot dude? Et que oza bogar moko trop nzoto moko trop sersi. Ba yo excitera moi si nyonso ba moko. I don't see anything. Na omone loko te pa na yo ça va kasi. Olobi ofalo loba. Ni nango lingi. Na obanga. I can't sleep alone. Nako kolala te nga moko. Besides, it's too late. D'ailleurs, eza déjà trop tard pour que bana okende trop tard pour que ndako na yaro. Siko olingi ni yango kasi. I want to sleep beside Ongolala pembeni na ngai awa. Fine. Ça va malamu. You go and put on. Kena nulate loko moya ya malamu avant ya olala awa. I didn't come here. Na yaki na ngana eloko te. You're shy. Na lati kutu chemise na yo. Oh. Ha. Fine. Ça va kasi. Come over here. Come and lie down. Yaka ya olala pembeni awa. It does not touch mine. Yaka asir to semaka nzoto ne toucher yanga te. Who even wants Nana lingi kasi nzoto na yo toucher o ya ngai. Nzoto no ya mabe wana. Eh.
quelle violence a maté a traversé René et puis a luki parti msusu ya traversé pont na eka kota mwana mobali. Il a passé. Ni ne peut faire impression que ça va désolé. Au beau ça na ozo kanisa, ça va, zo oreyo na moko. Il a passé. Tcha. Na za posa toucher. Beau ça na impression nous allons ma kanisa na kanisi nango. Na na okufelo. Na mono kudute. Mwana mwasi oyo banayi na eko sepela na René. Oh, imagination na ngai. Oh. René na mutuna banaka ko raisonner amaka. Amaka kaka. Oh, ayeka amaka. Oh. Naboke binyonso. Eh bien, elega kinango. Maman nanga Jocelyne Kisombe na Brazzaville, merci beaucoup. Maman Jocelyne Kisombe na Congo Brazzaville. Mbote. Kwa hiyo sana te ko bosa nija kombo na ngai. Te na bosa na ite na baleka ko s'assurer que ça juste. Nana sana yo pegea sana yo. Na kansa kazawa. Oh te. Te azawa te. Omwana zio sikoyo. Nini nango? Ana bana ko luka pegi te na yaki ndé ko tala yo. Na kansa ko za mutu moko honorable. Bien sûr que oui. Le problème c'est la dernière fois que tu as eu, ozaki malili pe yuma. Dis-moi na kokisko ko sexa yo asiko yo. Désolé. Avanda. Oh. D'accord. Ndaboke minyaso. Oh maman. Oh. Maman. Wana eza René, Master Peggy, ayeko pesa biso ka mbote. Oh famille na ngai. Bande na ngai mibali pele na ngai mwasi. Oh, bonsoir maman. Boye mala mon cher. Mets-toi. OK, merci. Ntomi meloni yango mela. Oh, ko yezala soni te. Ndana biso zala ka boye. Mama na ngai azala ko master na biso cool. Bande ko na ngai mibali ba protéger ngaka jalousement mo makasi. Kaleki na ngai mwasi très cool. Maman na biso zala ko master. Bande ko na ngai mibali ba protéger ngaka ndeka jalousement. Na sepeli makasi. Oh yaya. Voilà boye malamu. Merci. Yaya, respect. Yo ba charisme bele bonini. Na on se sentir lokola comme déjà membre à famille yo. Aza master na ngai ya maka. Na ko sala nyos pona ko protéger ye. Yo ka biloba lo ba komi na ngo. Ka siko ye komi o. Et yo pe pone komi rio boy. Te sardine. Cha, yo mo po komi ga rio. Et lo rappelé ngapé. Ni na ko sala na garça bongo lo ka René. Mobali mobimba sokpe mukongo ekufa yeso pe mwana mbane ya tele marate. O ngolo beke na lobe eloko te. O yo ngana mnona na ngate o. Eloko te samaki. Ha. Yo Peggy pona ko sala boy. Il faut que ami ezo rappeler un couteau. Il faut mona amaka na ko kufela René na présenter qui est. Hey. Conseil ngate zele lo eza ngote. Tela, tika ko yo ke mabe poka po mwa mbala ngazo bwa kisaka yo. Yo ya solo. Ngala mi bwa kisaka mikela mi kufela mibali. Pona osala boneto yebi teke mibali ba ya ko fuka mapo bonde la ngana linga bango. Na ko jeme ko mi bwa ka moins cher pa mbali moko. Tela, mais garçon ya bwa kisaka oza ndimango. O ngo tuna ye. Kele ko tune butu mi na ko bonde la ngana bima na kaka. Na coucher na ye. Na comme la confusion. Yom tolobi ke on est quoi éteindre érection te. Sikoyo comme ça. Poni vous allez toujours côté là toujours ami. Hein? Ah. Tala. Na juger na ngate o. Na commune na zo contribuer na comme la confusion za ami na ngai. Tala ekoki ekoki. Sika ko sa ko sona sana loka ba koko mo boy. Hein? Ekoki. Oh dayo. Na zo kama te. Très si na komona bientôt na komona ko zongela su garçon na wani obonde la bondele susu. Merci. Et na kozo kimia na ngasikoyo na peso kimia. Ça va. To zongi na réalité à filmer.
eloko namonaka epai ya maka Everyone saw it. nayebi te Even jealous Peggy. basi mutu nyonso akayimaka kende ngai nalingaki ye vraimen ya solo meme la jalouse Peggy I married into a demonic-based family. kasi sikoyo naye kobala mwasi moko aza na famille moko démoniaque famille moko eza maudite Demons of death. toza possédé par les démons nayebi te naloba nini But I will not. oh I will not perish. te nakopermettre yango te Perish with them. nakokufa na bango te na famille oyo To survive. nakosurvivre Yes. oui il faut nasala tu na survivre Survive. naza survivant I'm a survivor. nazali survivant il faut na survivre nakokufa te na famille ya maka oyo This visit is totally unexpected. visite oyo ezali vraiment inattendu na banzi tout va bien Should be the one asking. oui biso nde ifo totuna ye soki tout va bien oh Why? mpo ya nini Teresa, tanti Teresa oyebi mpo ya nini And that is what we're here to find. e yango nde toye koyeba Our children. toye kodécouvrir toza so bana te n'est-ce pas buchi oui invoke something. te tobomela biso eloko moko boye Is it our mother's spirit? eza molimo mama na biso to molimo papa na biso oyo bozomeka koinvoke to nini yango juste hey. Bravo Children of now. bana ya lelo oyo ya mikolo oyo You no longer have respect. bozala so na respect te vraiment Don't you think you are too young to be asking? bozoma te boza bana mike trop mpona kotuna baquestion boye Well, bien no one is invoking anything. mutu moko te azali koinvoke molimo moko to eloko mosusu We are Christians. tozali bachrétien tosambelaka tokosala eloko ya bongo te na famille na biso By the way, a propos who is telling you? nde nazoyebisa bino makambo nyonso ya lokuta oyo tantine Fear we do not have. tobangaka te Respect. kasi respect toza nango There is something definitely going on. ezali yake eloko mo ezali koleka na famille oyo Just start now. kasi bozoboya koyebisa biso Auntie Teresa, tantine Teresa do we have a family secret? toza na secret moko na famille na biso Buchi, buchi young, jeune bold, and curious. courageux mpe curie nini I'm yango proud of you. naza fier na yo peti na ngai I foresee a bright future. nazomona avenir ya malamu liboso na yo tantine tika obare biso esprit tika obare biso yango te eza question Well, bien I know why you're asking all this. nayebi mponi botuna baquestion nyonso oyo You must have overheard some. peut-être boyokaki mwa masolo moko boye And your entre ngai na grand frère na bino him and your elder. peut-être entre ye na ndeko na bino ya mwasi oui We heard. toyokaki makambo Is our mother to be buried in? est ce que mama na biso fo bakunda ye en secret None of the elders in this village mpaka moko te na village oyo aye kokonsole biso depuis mama na biso akufaki except for all these funny cult-related women. kaka mwa basi moko boye ya bakisi boye My mother mama na ngai is well respected. azali bien respecté na mboka oyo She belonged to so many women organizations. azalaka membre ya baorganisation ebele ya basi We are only planning to give her. tokokunda ye na secret tozali nde koplanifie enterrement moko ya malamu mpo na ye convenable omoni Word invoke, which perhaps you must have. mo oyo boutilize koinvoke Asking our great grandfather. elingi koloba kosenga bakoko na biso Their support. bapesa biso soutien na bango The befitting mpo burial of this- tokunda mama na yo na kimia I'm sorry we are not carried along. désolé bino bozalaki implike te na makambo nyonso You are not expected to engage in such. bozali bagene bokoki te bokoki te kosimplike na masolo ya boye You have learned a little out of your curiosity. naza si boaprendre mwe ndamu na kati ya curiosité na bino tanti Teresa Just hope that for our own good, na banzi mpo na bolamu na biso oyo yebi biso sikoyo eza ya solo we'll be back. sino te tokozongela yo Let's take our leave. tokende na biso buchi eza pasi fille oyo mpe azoya depa tournaki filme ya orpheline aveugle azoya mpenza emisi no mpe so naomona ngo namona kaka aveugle wana orpheline aveugle oh mère shosha niokola ye kuna eza pasi fille yango mpe azoya oh oh ami I'm leaving. nakei Aren't you going to wait for food? okozela te olia I have an appointment to meet. naza na rendez-vous moko boye How is Rena? ndeni René oh ah Peggy In the room, he's going through so much pain. René aza na chambre azonyokama mingi madouleur makasi That's why I want to talk to you privately. yango nani asola na yo en privé On his neck. eloko na kingo na ye ewumeli trop Toy with it. okoki kosakana nango te Seem to see the best in
convaincre ya que nana kokutana na professeur wana koko traiter ye. Oui na osala nyonso. Merci beaucoup. Merci. Ok, ça ira, hein? Ça ira. Nana bokebi nyonso. Et kosuka boni dans ce film. Eh bien, Peggy wana kendaki na ye. Peggy akei na ye. Awa amina bango mususu master bango mususu. Ninango. She thinks that she don't use our head, Abby. Tela kanisa ko utiliser biso. Advise her to convince her husband. Na conseiller convaincre mobali na ye akele kokuta na docteur malamu. I pity Rain. Nazo yokela René mawa. Po akokufa na famille oyo. Ha. Thing you're carrying in your hand. Eloko osimi na maboko na yo Because I am Demo oyo. things Nana sika eloko oyo. possessed by someone. Azali pe dia posséder na milimo moboy. Yo Peggy. It's not fair. Eza malamu te bakaboloba. That is not fair. Nini anga malamu te za juste te. Finish if you like. She don't just Vana wana TV ne kosile nga na kei na ngai na longwe. Na kei. Oh. Peggy. Oh. Nana bokebi nyonso. Hey! Mutu moko na gangi. Toyoki mutu moko na gangi. Ami to amaka ke iko tela mbangula ndabo kebi nyonso. Oh pasimbaki bébé. Nana oh. Nina kuna yoki bakele kuna. Il semble que René a gangi na chambre. Toyoka voir mutu moko gangi na chambre. Tremblement. Hey! Tremblement. Azo bunda la ndabo kebi nyonso. Peggy akwei na mabele. Azo bunda te. Tira ngai. Nini. Yo, désolé mambweni. Eza pasi. Azwaki nzela kendaki. Ekosuka boni dans ce film. Unconscious witchcraft. Sorcellerie inconsciente. Kindoki oh yebi na yote. Madame na yebi te oh. Na ye, na mon tantine Peggy. Avani ko ganga. Akwei. Pe ke elle bi place eza démoniaque, eza possédé. Na yebi te. Why would Peggy be saying so? Poni Peggy ko loba kama boy kenda ko eza possédé. Hein? Eza passé. Ça va, zonga la place na msala. Peggy has had a whole lot to drink. Don't Peggy ameli masanga beli yanga oloba bongo. Nanga pe kanteka bongo. Mais palo na mona mo pe clarté. Palo. Ah, nga faute nanga problème la te nga na saka wana. Na fin du mois futi ngala na nga c'est tout hein. Na ke na ko renier. Ni yo kana mo information so pe na mboka ngo. So ba okabata mo loso mo wapi. Eh bien, telle est notre histoire. La troisième partie est Suki Boekasi. Quatrième partie est déjà disponible. Na God's Love International Venture Glive en sigle. Zambia Pambola Bino. Botali film à partir RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na Afrique du Sud, na France, pe partout na Gabon, Zambie à Pambola Bino. Ba film kitoko pe elengeza la kara na Soso Poto Glive. Zambie à Pambola Bino. Trouvez-nga sur Facebook, tapez Mr. Obed. Oyo mona ba commis 1000 et quelques personnes aiment ça. Vous trouvez page na biso pour aimer yango. Vous allez toujours connecter na ba information sur ba film na biso ya Nigérian et puis ba produit na biso misusu. To sali ya film misusu na Lingala na kombo ya Kokoso na nzela ya Kolwezi film oyo bebe ngaka mon papa film oyo ya les larmes des Nero. To sali yango déjà na Lingala na kombo ya Kokoso na nzela ya Kolwezi. Eza moto Nzambe apambola bino. Tout prochainement na 4e partie à film oyo porté